Ranger, ici, complexé, dans la carte. On a 5 ans sur ma carte. Bon, comme il fait beau, on répète pour ma colonie. Mais si on va dans Paris, voilà quoi. Non, je ne casse pas la tête parce qu'on a outil Melun, on a outil. Non, non, ici c'est Paris, donc on va dans Paris. Voilà. Allez, check, à suivre. Zwanga bien, votre émission de Nef Sarabino Masola Kati, donc en direct des favelas de Muchachalados. Balobi, ici c'est Paris. Masola Zaghi Garande Boebi, actualité oblige. De Libération Mopao, donc les patrons à Alibanda. Et puis descente Yaye Mogo, levé Chichi, Tshisekedi. Mais bisson a favelas, Tobenao Luka, la reine, il y a village Bola, à la tapage Mikolo à Paris, mais. Et tant que favelas de Muchachalados na fouillé na Paris na kotinga ndantaba na tuni nzuzi abi na monis Chantal Bolate na kei kota Aubervilliers kota ba matrabanga na tuni kuna balobi ba moni était bon mo ranger masola kati téléphone eleli ranger appelle Santa Bola accepte azana Paris plage fallait to comme na Paris plage pour to kangae pour to beta masola kati ndenge to lobara favelas de Muchachalados sans que tu aies là, bisous to les gars, tu benga Santa Bola et Moraya, Chantal Bola, yarananu. Donc moi no balobi moi no zo ningisa Facebook, moi no zo ningisa balobi internet ça a bouger. Santa Bola, bonsoir. Bonsoir Papa Rolls. Oui que na luki trop. Olukinga tronga za na côté na Paris plage. Mais Nathalie na bord na moni hotel na ke na libulu na moni bakangi porte na koti panzuzi na moni hotel parce que ba choix ya ba Paris plage boy nini kaka non dans la Paris tu pas paroles ici c'est Paris ngala mona nord na vana na poto donc ya mo fombolo ko sotour à sima na Paris plage ta rentré que la reine na kata que village donc non vivre ça peut de Noël maman paradis donc voilà quoi na robeta tour na tanga mundele donc na changer moi mille le nzu c'était le mindele le tota mindele tota bato ndele kasope reka bimi rare na bien pona na ke mulai te na ngana bananu pona na mo ndamu ya opposé sona lukio eza makambo yali mais na ngana eba yo koya na presse o ngana moni ne choye no kaka mais sona ngana eba koya na yo ebandi na ndenge nini bulango uchi wapi pourquoi olinga okota na presse pourquoi olinga salama ya ki journalisme ou la Facebook merci pour parole c'est la question non et non on peut pas bon mutu te pour nous aller am pour nous aller qui Chantal Bola s'appelle Noël na comme na comme la reine des neiges de village na ba donc on se regarde neige village donc voilà et non on te na bomi mutu te me boule idée c'est quoi ça que na botama bongo donc na botama de na star ti maman na botanga na botama na ko na kanai donc na botama déjà na makila ba star na nzoto voilà quoi de yomoneka non yongo le na kola donc idée yongo za lo mona lali bon pour nous ta chanteuse na yembate na yebinde ba yembate non danseuse peut-être danseuse ngate danseuse pour mingi balobi que non Papa Ross yo tant que police de la presse faut kanga na ba fille na ba moye belé vuluba bazo ko na internet ba petit ngo bazana internet ba petit bazo teka mais ba éviter ba petit bazo teka nini yo ngata na mona ki susoye
po yoza muta barando na Facebook bémission pendant na mona mingi te mais mingi niveau ko finga ya on ngana yi parce que presse ngo yo ya ki ezali ya rando ya ba compte à rendre ou bien ça ma presse ni mo sa presse ya batu ba yo ka information non pas pour singa mona sa ma ya batu ba yo ka information teke la reine na village donc ya kana information ba rando ne zalega batumbola ngai po bon ba bandanga na masolo na ni obeto on soute po na komi reine donc na suna temps beta masolo pam na tela yo bio komi reine na za reine na masolo na mama donc na nga ko marando te po na za reine na za sapé de Noël na mama paradis lisusu donc sanga bon ba kota bokonza likolo te bon lwa yo mto za reine ya village ndingo yo mozolo ba reine na ba mama po yo reine donc simi masolo ba mama nyoso na bito to ko ta événement moko wa et puis actualité hein vina somo pao bakangaki ye il paraît abetaki coup de pied na valise abetaki coup de pied na valise na valise na valise soki ya danseuse soki ya passager parce que niveau makelele bimangi na internet et même net coup de pied soki na libumu ba maman ba sepelaki te vie aucholi ya mwa bolondo meken ya abimi na epé déjà parce que tant que yo sapé de Noël yo pour na ba maman to pour na makambo na ndenge lekaki yo ko lecture no ya nini bon mon anga vraiment oui faut na lo bateke mama paradis teke la reine bon viens mon père mon conduit que c'est que ça va mbote belé viens Antoine nga bien mi na omba Antoine hein mo bala lia lol viens c'est bimi viens fa bimi viens ko rumela te pour vitala ka mon père mon conduit ko rumela te na be ka ne ba lia viens bongo une semaine na belé viens fa za libanda donc to mona ki biso sur internet viens pas oza na kanda za kanda to mona ki na ko bateke viens salagité parce que ça la public tout le monde a moni bon voilà. Tu peux venir bêta bon on va peut-être on va danser ce baye baratin au moins chez vieux ça la musique est pas vieille fais pas robeto mbata na logique so via bi ke na droite yo ke na gauche ko be mbata pose question bo be c'est de musique oui tu que la reine oui attaque la reine ke na bongo Pamela na ba pona Pamela fi on so na comme so Pamela Pamela ko Pamela c'était moi quartier là quartier la tête to lemi ba musique na ba fille na ba danseuse to limbe na quartier la tête to bonne bo be sur quartier la tête ta Pamela bazina bazala ki ba fifi bazala meto ka te boy ka Pamela donc pas parole voilà pona mo pa o ka do Pamela ba ko longane ako so nga ku Pamela zaki na nga yo zongo na taki basan ku so pa ko nizongo ka mboka po na ebite ba kofi o sa nini wana je sais pas et mo pa wa boulele donc il faut éliminer ka fa longwa ken donc yo zo souhaiter me babi face à la mouvement face à la wana baba Christophe Kazadi pe baza basanda Kazadi baza et sauver ba maman geste ngo monite que geste ngo penetika siko lelo soki jo mo me ko beta momi na kin au moins te que talara oui ko beta 13e apôtre Sibir pendant no crucifixion de Jésus Christ pas parole to beta ko beta mo c'est ça mabe ko beta mo si me vie ptia ka sabo ezala mo ko beta makasi te mais interdit na loi ko beta bon na bimbalo pe batika libota la pe ba o botika na simo to ba beta ka basi na bango bo ça attention hein bo ça très attention voilà siko nanga tunu question mo boye nakina ofuye moi Facebook na yo babisinga babi oh Santa bola cheba photo moko boye soki ndenge nini désordre est-ce que yo za journaliste parce que tant yo posa ba photo mo sexy na benga mo sexy ou bien trop sexy ezara boule nini mais pas parole bolenga mona zoma Facebook et comme monde entier mon ta photo na Facebook lenga mataka la reine de village hein Santa Bola, Santa Monica, Santa Madonna. C'est pas comme bébé. Viens là, mon ta mère ou père ou. Maman là. On comprend pas par son du monde aime tu hein. On a un téléphone on a bien, on a un téléphone on a bien cher, nouvelle collection. Il y a téléphone. Il y a téléphone suko. Son a vu photo dans la kangi, na buaki na Facebook comme tout le monde. Suko ba mibali oyo bolim sanga parce que na lembi ba appel botikanga pe na lala. Na moi sa mutu, magam mbali na la te kagul, amona na te na zanga mbali tenden. Nana mobali nanga na te kagul po so boki ka wala mbali nanga. Mais na so paré beba, mobali la reine. Voilà braquer un ndako, non episode. Mabe, ngaso ko so du photo na te na Facebook. Non millionnaire o. Bango so la banda kuna bango pas parole sinon que na question non. Bango so la banda kuna bango balati ba cuir ba pantalon ba cuir zo vima bango bazo suba na ba pantalon ba cuir. So ba côté ba talika photo akena na salon so que moi ça akena douche te. Vous a poser. Et binoté. Nga ta photo na nga na te photo na nga na boaki
eza nango mabe pe te mpona motakala te baparole te photo normale na motakala te ezala na esprit bon père siko asepelaka nango père alelango mabe père amona elo te tona mboka mindele tona nord paparole so opusani tu liboso mona kuna bakadingi kuta ebete mingi nokusa mystique yango nayelanga na paris plage bato babule po akuta totika no motakala etali yo kaka tika no motakala batakala mosusu tourner dans le systématique. J'ai pas tatou. Normal. Normal attaque la reine. La reine. En plus ça pas si taille boy, tu connais n'enga ya média, n'enga ma bête taille boy. Naza nga mona média. Na média. Siko. Mona vimba kala n'enga na nga mona kondi na n'enga na ka. Ya onsko n'enga na tuna. Siko yo tango yaki okota na média. Et là, on y a ezangaki na média pour ba fille baza déjà na média ba vendre ça pe ba kombo ba takaka parce que yo ozomona ko oya na ni oye na nini et puis pourquoi elo ni sangaki yo ko ya netika na yebwe ngayo na yo na taille oh mon neti de nga ma s'appelle Noël na za be rangère vraiment si ma rangère ta rangère zunga c'est que el mundu ye mo c'est que na sali mo te basé belé mais nga ne pas rangère na beta pe dio de la tizika reine de yolo ngana ba apport na pourquoi bato baza sala liboso sepela na bango quand même oui dans la bato na sepela na bango oui na raciste te oui na la masala nga Clarisse qui binde la femme à la barbe au tu peux bota masala nga ba bizu sikoza l'aura digital bazali oui voilà ba masala ba bato nga voilà wana siko bureau nga tag na biso bato sala ba media à part ça bon ba otangité wana siko na yebi mutu te yango no sala na bango ba rando na kimana bolimbisanga kimana beauté image otu batikali na yebi mutu te pe na mona pe mutu te basala rappel loro te na yebi petit na bango pe te baza ba pembe ba minene boye baza na mona ki pembe batonda baza ba sexy ngana yebi basa pembe ti ba neli bunduka ba région longa ba biblan lokito yo mona no bango Shaggy mama Boadle yo mona no bango te ngana yebi ka ba Priscilla Priscilla Mbemba luta zinga motema obingele et puis na mona vidéo mo babi petit momia ba ya no net na film mais bité première fois na ka mo mo ba ya no net na film skizenga na coach moi oh lo baba parce le bana toi na pototi ataku bisasa et question ça msana on va répondre merci so bayo esprit coach le stango kozosko portable non le bien nouvelle collection le bandi kofinga eza solo teza lukuta so mona mutra ba diamba ne meli diamba ne bele tinde so ko finga wa mabeti wa fotika diamba abi banda sana mela ba diamba banda kuna bango te esa ba mona ngapeli sika mela diamba bango te voilà la finga ba tuka ba etenga mo na lau kika be te papa onsi bango ba tumbola ngai no calculer bango te laisse ko na pesa bango mo la ba doki ndungu voilà aricha chucha balobi bikumba bimema bisomba do somba na ome yebela kaka nangana loba so yuza moi si mais comportement ermo neti mubali neti yanke oza lele côté oza bisexuel lol zengai na tout les questions te oui toi mo neti moi jo oza de côté pour le binango za na jo magola te kagulu oui tu ba pe pourquoi la tie kagul mais ko ozara pe côté wana mususu te na sala mambona te mon ki mobali ona mona na te ki mobali ka ta ke kaka na soda ta ke kala reine na soda na epsote na botama na ko na kola na kanai papa rose ko linga to yeba pourquoi donc na zaka na ndenge na ngana na planète na ngana ndenge na nga donc mingo za mimi na ba dada bera de prince des amunda ba bisu présent na nga chetani gola voilà quoi qui avait mobala pembe qui avait kamuzuna na sala trop siko na ba vie donc na coopérateur na ba momite na trop na ba vie puis na botama na ko papa rose na loba na kola na kanai donc na ndenge na nga na kumbela sina mama nanga pour un mozo a défendre moi jomo boy kena biso mama paradis te et puis oyi na la ta rôle nyoso comment gazer ba noko ba beta forme na matanga papa mbona mona ko gazer ba noko ba échouer ba noko ba cesser ce que les années ti no gazette na loba po ba noko après bon loba belé na loba normal matanga papa mba te ne sepele na ngai na sepete biso tole la paire na moni pendenge senga ka voilà batoro pe bazalaki bayongololo bantusa ebele bambakaza bayuma bazalaki tale ebele bon siko ande toi na Paris toi na Paris pendant masolo kati
Santa Bola oyebisa bato to balandaka yo ke makambo nini ozobombela bango na mikolo koya bato balandanga bato to balandanga mambo ebele donc mikolo na Santa Bola ndo sa sube émission théâtre que la reine na vanda enano ponga mimi musala pour na sala kana la fiche de pain na ndenga nord hein musala ka nga sala kana kayo na zongi palais na kipe ba petit donc na ndako na za mama on a banati na bana basi misatu 3 filles 3 filles donc ba princesse princesse nanga na bango voilà donc makambo ya mikolo yo mamba bien roya donc c'est nga même mission donc village la reine de faut bien village donc ça perd nyoso za na poto za na nord so legi na village tété vous confirmez comme na confirmé attaque la reine non yebi fort on a confirmé yebi fort oh na yeba forme te na botama na kola na kané na kola kudona na famille ba guerre famille forme yo okozo be mutu mo bet nebe bangonzo yepa kosikosio na film on peut donc ba viela nga ba yebiti ba viela nga crocodile trésor ngando ba viela nga ba bi pété ana soko meka te ba yebi na ba pété on a sikosio ça va saper tout el mundo yo un message ba viela nga ba yebi ba pati mbengani ba ba trésor ngando ba héritier scam ba fils edungu ba nikens ba yaka ba Patrick Meka ba nani susu ombre jaune yo na Patrick Meka ba Cyril Kina ba tona nyo surtout que soki ba ye ba ya jeter poyo po ponga pe na zaka jeter nga ndeso na biki na za Patrick ndeza so na biki na za Patrick Meka na bi ba vie suka beta ba blouson ser no sandeni nga pe na kimi vie suka lo moins cher to bunda na vie mais ma vie ko le kaka me na zaka ah ouais tozonga ndo personne aussi papa yoji na biki papa yoji akelanga na ba yamba moto loboka mama yo timba to nga na pozo ba question ngako ya moto na bia ebembe mene ya na ebemba papa mbana ndenga nord na ndenga kin yo tangi na lecture na pona mona go na matanga papa mo evra ki trop ya kester pondi ozalaka me nazala wana père ma film mona te siko de matanga na yo na lela père jamais na caméra na lela père te la père na caméra te wa kester za père ouais ma père na ngai na ndo na mbela semoul chele semoul père adami bayagi bayebi bayiboki mvula bagi kumvula bayebi banene mabaya ba Nadine babu matanga ya Kester na papa Wemba oui c'est mo différent papa matanga na papa Rolls parce que Kester akufa na poto akufa na nord vraiment na mabele kuna pe na mboko na biso na mabele na yema akufa siko awa sika ba saper bazali sika moto bana to memela masolo ndenga nord ndenga poto mais c'est normal les msubo Kester akufa na nord pour bateau bazana matanga Kester bon to chanda salle 4 fois Salom de plein donc bateau ba ndé ba comprendre te mais non ni non ça star ni no te to kufeli mutu donc plein za plein craqué bazana matanga na yebi mais papa Wemba pas kufi mais plein bazana matanga Kester na plein bon on se ba kufi on se ba vie ba son nom se pose un peu mais to lo belaka parce que n'aurait ba yuma msuba lo papa Wemba kufi ba fi msusu ba zuba ba micro ba te maman ba biloba papa Wemba pas kufi tikeli pe génération bilambe lo côté tout oh papa Wemba nga bota maka faso mla mutelamba minga ni na zabe no ke ba trezongo no so mlange lamba so ngama na kota na vina nga sap na ngama mba tegitende te fona de merde na ndenge nga net matanga Kester ande zanga papa Wemba kufena kin na kini kute na mboka na msuta na siko papa kufana mboka na msusu nande bazela corps mais Kester zara dégâts papa Rolls 4 fois chanda salle somme trop voilà ce papa Wemba kufa ki tongo to lela papa Wemba su bongo oui papa Wemba to bona ba rankine ko to msuba ye mais ba viango pe bazara na père siko na bia ba mikolo ba komoleka ba mère pe ya makambo masolo bilamba bonde ye ba lobi kufi nango yesko la reine ye o makambo bilamba siko yo na ninga ba momi ya nora isi ba momi ba beta na forme mo yo na utongo tala on fona beta na émission ya makambo bilamba bazali baze belé papa mo na ba jo ba momi na mona te baza bilamba basi pe na yeba ngo bien te isi bazali papa aussi baza o même la so bongo journée non même la bino pour tout no bon à part mère malo akufa madame apoto akufa mais tout le monde appelle balogis la congolaise bazati malgré ce que papa kunzi pe mama ba malolo to basa si ba kolo lorsque to okita basa ba beta forme biso to landa basa to so do tali peneti blanche qui nous la fille fraîche beta forme les tinzons la copine de quelqu'un il va beta forme tina mangaya aba faire rayon na otangelo dak la japonaise on va faire rayon on a vu que oui ngala na reine nga na simple nati robe ya Zara nde na zabwe nati Zara na la manette na nga cher ya 900 quelque to na kanga na bina Rihanna
donc na defa de na manette Zaranga oka baseka ngo. Na sandale ya Kenzo na makolo voilà quoi. Non baseka Zara. Tenza ko seka ngo bon. So seki Zara so ko toro. Bon, question suka. Wa toro na sens ni pas parole si. Wa toro na sens ni. Ete ke betaka Zara ngo na placard no ke fungula ko monika Zara. O fungula na placard no ka HMT. Faut mélanger ka. Bongo na placard so fungula mo msu blamba Zara msu ko Zara msu 10. Blamba Zara o etikaliana pièce na pièce siko yo toro na ke funga placard no Zara na Zara couleur basaka ba de ko ba pa ngo te wana ndi mabe wana ndo lingi de te wana ndi mabe bosiko question suka nanga na lobagara bo jona osiko o lobi nanga ke o latie kagul poko latie kagul mais oui papa c'est normal ngamba nga fana latie kagul moi je te pas na linga pe baba yo ka soni akoza pe dokolos Bombaye système à cagoule ezanini système à cagoule John na teka cagoule et pas parole pour nga na la reine de village bakoye ba mbali na ngate bakoye bete masola kati bakoye ba te faza ran la cagoule zonga bien votre émission de Nebisa Kibino donc roi ba mona roi pas en pamba ndenge zala kaka roi faza cagoule oui Favelas de Muchachalados, souriante de caliente babi kumeda de l'arta. Andongo. Arecha, chucha. Santa musicien. Te mona boga na mo plan na mo pe ko bimala on kalate. Lem suna ko bengo pe ko na clip ko na mo zo bima bien na ndenge ranger. Caméra rangée après bien. O voya na clip yango na nganga na pesa ba mbote batu ngai ba Didier Mayabu 3 fois KO donc oya Karabank Rythme Mayabu ba Eric Mayoni Gentil Mitwanga na bosani yote puis Brice qui sombe le pétrolier on peut faut boire ay mutu nganga yimta simba pétrole à Daesh aider les pétroliers ya mystique Brice qui sombe puis Chacho Pipo de Madrid Tinto de Ferrano na bosani yote et puis na boka lisusu nani mabanga Cyril Kina oya Marika na bwakio ba mabanga petinanga ya Sefa ni Chabron ya yo libanga yango expliquer Moteke et puis expliquer ba Gigi Chansari Pani oyo ya ba Ranger Smith na bosanité et puis Yemoro la Negrita mondelendele na ba petit tout ba bisou na minusika bozali donc voilà quoi Santa Bola yeyo ndega ezalaka la reine du village en tout cas na le belo moka mukipo na Cindy s'il te plaît avec conseil Cindy leke ozonga na marambo na zong sur parce que wana Kofi donc moi Kofi pas ça bimi donc bazalaka de na Congo ngala se plan na makasi mbezaka mopa ona vela nga shetani ngola papa evé donc soma likambo na bonga mesola nga souci makasi na kota ka souci. Voilà, il y a des béras de poste des amunda. Cindy n'a pas question de ma bête attaque la reine. Cindy peut oser ou aimer la rabisso peut te montrer. Kofi mutala kisa biso peut te aimer le sote. N'est tinga la aimer l'angate. Kofi mutamema on a média na millier. Pour na to yebi rodnyo so média ma mnyo so ba chanter nyo so na kati. Mais to yebi mbali na oti. Mobali na yo, mobali na po Kofi azara ya lia. Azara ya Cindy te po tozo yo kapo papa singa panza sango nazo yo kande masolo beta mapona mutamenda panza so ya musana oui masolo beta make ba webine to bomba sute ke ali nani Cindy soki deuxième femme ko fi menga na désolé na mona sika bazala deuxième femme ko fi tenga na lo bateke la reine na lo ba Cindy pe na ndenge ya respect ya mama ya moi si l'exo mbali na yo copain na yo so poza fiancé so ba fiancé so pe bon ton mari c'est qui? Tant personne yeba surtout quand personne ba mobali na yo Cindy nani voilà na pesika Sandra Kazadi mbote lisasi ya suka Sandra Kazadi na pio mbote Christopher Kazadi tutu roba na yemo Gigi palu la bon pas mbote en direct masolo kati question na range ko kata question na été comme ça et kende kuna pa ya oui parce que soi-disant toyoki ke parce que Pamela ba sona ki na Cindy yango soki Cindy ba mise dans 16 mois T'es dans ces années, on a camouflage, trafic.
Oh. Un trafic, Pamela Sonic Sona Cindy. Ndungu. Soi-disant. Richa. Via Bimi. Qu'est-ce que biso quartier la tête donc na lingangu ba jeune orchestre n'était pas. Na la rapongu sur na check kofi lo mide na lali pongi na lamuki na faire na lali donc na zala rabon na ndako. Oh ma bête. Oh viens na rambo bulera rambo. Ma bête faux cop. Obi na moni bina mo pa azane kana ba fanatique. Vie no bimi wana ngala uno baksaka vie betara album ya 4 chansons pour yinongo lobako tikindule ezala single. Siko moko o yendongo o chaki déjà on a ba mama pour ça li ba mère banzembwa ba mama yi nzembwa na moko et puis mususu o saleli ba fanatique na onde ba lelaki neti ba Santa Bola on a deuxième chant et puis troisième chant au saleli ba bananyo ba kenyen on est ozala na anglais na Kiswahili sangana quatrième pona ba jaloux bato tout ba ko mo pa wa dai ezaka 4 chants nebi ke sovia betelo ka nengo nebi ke yo ku fandeni yimo ami benga mada songa mbeli mbeli ba 13e apôtre Sibir kaka le petit frère à Jésus faut Sibir maram Jésus à mona donc yo okena kuruze pona o libérer ba femme tout violée ya Esther obi explication mo tapesa ngwa Jani mon frère na pese bambota Jani abaki nanga vie nenga kotiwana eza pona libération po ya zara 13e apôtre petit frère à Jésus. Alors là aux mambo Jésus on les rappelle na croix pour libérer sikoyo pour ba femme bazu liberté na Kinshasa. Ah bon? Santa tosuka na. Dernier mot za kavila nga mopa na ma ndeza ku ndena 106 ka émission. Na ngena ngelize on mela moi champagne pour na mopa mo rondi. Na chetane gola pe na raki mon président. Na bi ba concert elle les bien donc voilà quoi pas parole, rien à dire. Rien à dire. Conseil zaka pona Cindy Muke to na posa beto babo mobali na ope koma ndema mabete na boy marambo Christophe Razadi Sandra Razadi Fiston Malila patron des patrons check votre émission Santa Bola yo CNN be abizwe belé et puis Michel Aigle na peso bambote koto zali donc ndenge zala kaka El Mundo yo tozana ye et puis c'était Masolo Kati, Tokutay Nambalasima, check, à suivre.